kolala kolamuka eza petite kolala kolamuka soko la muki na tongo fokumisa nzambe kopesa ye merci connaître kosenzela ye po abateli yo kolalaki lokola mokufi me na butu abateli yo olamuki ya bonne santé ozali bongo malamu kolala kolamuka lelo tozosala yango awa na lezilis bomoni place tozali po na kopesa kaka conseil na makambo ezoleka na communauté. Bien aimé, Bible ezoloba, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Basakana na nzambe te, basekaka nzambe te, oyo nyonso tozobuka lelo, tolinga te, oyo tozolona lelo tokobuka yango. Ozolona lokuta, ozolona kofinga, ozolona kindoki, ozolona bokabwani, ozolona nyonso, oyo tu ozolona, olinga te okobuka yango. Alors, ekamusanga bato ebele bazo tatola monoko tokulingi nzambe, tokumisaka nzambe, toza basali na nzambe, toza bana na nzambe. Ndelo na ngai, ndeko na ngai, lelo eza sulika makokoma te j'aime Jésus. Okoma na mokongo na lingi Yesu. Non. Bakoyeba kolingaka Yesu, bakoyeba koza mosali na Yesu, bakoyeba koza mwana na nzambe na comportement na yo par rapport au évangile, par rapport à la parole. Lelo oyo toza na bato balobi baza ba archibishop, ba archipape, baza lolenge nyonso bazali. Bali bato soki bazoteya bamataka likolo, balobi bakutana na nzambe, balobi balalaka na nzambe, balobi nzambe alobelaka bango, nzambe azalaka na bango, atambolaka na bango, baza ba serviteur de Dieu. Moto na nzambe, mwana na nzambe, bakoyeba ye na makambo alobaka te me na misala na ye. Soko oza mwana na nzambe, okutana na nzambe, etamboli na yo. Ndenge nini ozo respecter parole, makambo nini ozoloba, ozomema évangile ndenge nini, liloba na nzambe ozotosa yango à 100% ou na petit %. Soko oza mosali na nzambe, faut tosa liloba na nzambe à 100%. Okoloba te oza mosali na nzambe, obanga nos paroles te, ba verset biblique oponaka oyo eza bien pona yo, makambo na nzambe omema yango ndenge yo olingi, église ya nzambe okomisi yango centre ya bobini esika kotuna makambo, kosambisa bato, koregle ba compte, kosutire bato bambongo, kopanza ba famille, kokanga bato bandoki, entre temps yo moko kindoki oza nango nani basala délivrance te. Alors bien aimé, eza nango malamu kosala tout ce qu'on est en train de faire, koloba nyonso tozoloba, mais mokolo asuka nzambe akobenga biso to rendre compte ya makambo nini tosali, to rendre compte ya makambo nini tolobi. Yango wana ngai na encourageaka bato nyonso bayepa nzambe batosa liloba, balinga bavoisin na bango, balinga basemblable na bango, ekozala malamu. Ntango tolobaka kolala kolamuka eza petite te, toza koyebisa bato ke mokolo yali okolala zolo likolo makolo eke liboso okozonga te. C'est-à-dire ntango okufi histoire na mokili esili, histoire asike bandi sikoyo okei na tribunal na nzambe, okei na jugement pour rendre compte ya nyonso oyo osalaki. Eza na makambo mosusu tosalaka, totalaka mokili bamona biso bato malamu, basepto sepelisa mokili, mais tobosana koyeba ke nzambe aza na bafilme na biso nyonso, nzambe aenregistre makambo na biso nyonso banda tobotama tokola ti mokolo tokokufa. Zala no hypocrite, bima no mutu malamu, bima oyo nyonso ozobima, eyeba ke liso na nzambe na likolo ezomona, ezotala, eyebi makambo nyonso. Yango wana ndeko na nga Paul azoyebisa ba Galate na Galate 3 banda na 1 ti na 5 alobi Galate, vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié et ressuscité. Vous avez commencé par l'esprit, comment vous finissez par la chair? Et ça n'a pas te belé, qui vous a ensorcelé, qui vous a loqué, nani a loqué binone bamso baloba. Na français bukana qui vous a loqué. Donc ba Galate babandaki na molimo, mais na suka baye ko suka batu na ekobo, batu na kwiti, batu na lokuta, batu na bilobaloba, batu na kofinga,
bato na nyonso ya mabe. Okoki ko apparaître malamu. Okoki ko kosa bato. Okoki ko loba nyonso yo li koloba. Yeba ngo mukolo yali Nzambe a collection na jugement. Nzambe akotuna yo musala no ezaki nini? Makambo yo salaki. Oko rendre compte na makambo nyonso tozosala. Yango na ntango oza mwana na Nzambe. Oza mutu na Nzambe. Oloba makambo na Nzambe. Kebaka makambo yo ozosala. Kebaka makambo yo ozoloba. Po Nzambe akoleka na ko justifier yo. Akotuna yo. Ah. Ok. Ngala ozelo a. Pesa nga 5 minutes. Alors makambo Nzambe eza makambo ya kombibisa superstar te, eza makambo ya kanga bato na otage te, ezali makambo ya comportement. Parce que tolinga te mukolo asuka to rendre compte pa Nzambe comportement na biso ezaki nini, makambo nini tosalaki, tolobaki nini, tosalaki nini ezaki malamu. Alors biso bana na Nzambe ezali malamu mingi toyeba kotosa Nzambe, ezali malamu mingi toyeba kobatela maloba na Nzambe, eza malamu mingi toyeba eloko nini tozosala, eloko nini tozoloba, eloko nini tozotambola ndenge nini. Parce que soki tozotambola obanga Nzambe te, soki tozotambola obanga Nzambe te, soki tobimi ke tozali bato ya ba prophétie, tobimi ke tozali bato Nzambe alobelaka biso, tolobi ke tozali bato toza na Nzambe eke na bomoi na biso témoignage wana ezopesa mate, Nzambe akolekisa biso ne sambiselo. Nzambe akotuna biso to vivaki ndenge nini, tolobaki nini. Yango na mwana na Nzambe nyonso tu esengeli ayeba makambo nini azosala, ayeba makambo nini azosala, ayeba makambo nini azoloba, ayeba atambolaka ndenge nini. Donc mwana na Nzambe tango yo ozotambola il faut yeba ke tout se paie ici-bas. Ozoteya sango malamu, olobi koza motei, olobi kokutana na Nzambe eza mabe te tondimi yo, mais lakisa biso bizaleli na yo ekoyebisa biso soko ozosalela Nzambe to asolo. Tango Nzambe azobenga biso eloko ya liboso po tosalela ye, azobenga biso eloko ya liboso po tokota lola, azobenga biso eloko ya liboso po tozala sauve. Mais lelo oyo eza na bato ebele bazwa na église sali kutu ya Nzambe, sali balingi yango te, bon Nzambe balingi yango te, kozala sauve pe balingi yango te. Voilà, c'est bien. Kozala sauve pe balingi yango te. Yango na biso bana na Nzambe futo keba na bon Kristo na biso, etamboli na biso, bomoto na biso, tozotambola na ngonde nini. Tango biso tozosala ba série oyo kolala kolamuka eza bitidi te. Tango tozosala ba breaking news, tango tozosala ba petit déjeuner, tozoya kaka kotindika bino pona ko bozala avancer na kobanga Nzambe, na kolinga Nzambe, na kotosa Nzambe, na kokumisa Nzambe, na kotambola na kobanga Nzambe. Mais bato ebele bakomisi makambo ya Nzambe, on dirait bango nde ba na monopole bakutani na Nzambe, on dirait bango nde bayebi Nzambe, bamsu bayebi Nzambe te. Peu importe ozokosa bato, peu importe makambo zoloba, okobima okutana na Nzambe, olobi ba ange ba visitaka yo, mais na bizaleli na yo ekolakisa biso kozokosa. Bizaleli na yo elakisa biso kokutana na Nzambe te. Mutu akutana na Nzambe akomaka effacé. Apôtre Paul, Nzambe amemi ye na 3e ciel, amonisi ye makambo ebatama. Apôtre Paul atikalaki humble. Bien-aimé, l'homme va justifier tous ses comportements sur la terre. Bimano étranger, bimano gang, bimano impoli, bimano nyonso ali ozo kosa batu, ozo loba nyonso ozo loba wana, mokolo asuka tolekana esambiselo to rendre compte na makambo nini tozosala. Alors ndenge tozoba kolala kolamuka eza bitidi te, mutu ako buka oyo alonaki. Olingi kozala mbongo ebele, soutenaka babola, soutenaka bato bazanga bakufela, soutenaka ba veuve, ba orphelin, ba opprimé. Olingi bato balinga mingi, linga ba voisin, linga ba les autres, accepter berere na bango. Bato bele ba mona lokola proverbe azaka rancunier, proverbe azaka trop dur, mais so na biso yoke ezana bato o ba vivana nga na pesa bango ba temps na bondela bango ba bongwama.
eza na bato mosusu kutu nayoka masolo na bango na memi bango ti na suka na beta même lisolo na bango te so boyoki proverbe a étalé mutu en public c'est que a appliquer banani nyonso to ya parole mutu wana alingi kochange te eza na bato mosusu tokotisa bango na lola na nko na fimbu ngai nabetela bino lisolo nazalaki mwana moke tozovanda na kamutia na otanga na kamubutu na école gardienne mama na biso akolamusa ngai akotika nga na classe mama azokota na ndako boye ngai wana na nsima na ye donc nazala kokende classe na fimbu lelo oyo nalobaka anglais nalobaka allemand nalobaka français mama na biso alobaka anglais te mama na biso alobaka nani alobaka français mais alobaka allemand te mais mama po atindika ngai nakende classe aza kotindika ngai na chicote donc ezalaki bien mpo na nga elelo nazalaka vraiment nesengo mingi ya kozala na mama na nga tout le temps soki nazwi natindelaka ye parce que naza reconnaissant que soki ye atindika ye nga na fimbu te mbe nakomi moto te eza na bato mosusu mpe na lola tokotindika bino ndenge wana tokoetale makambo na bino boyoka soni mpo mokili momeyeba makambo nini bozosala mpo bochange parce que bato mosusu baza na bapiété ya lokuta baza na bokonzi ya lokuta bazali na bafaux témoignage baza na makambo ya mabe me balingi kobongwama te yango namoni biso tokoya na système ya fimbu po tokotisa bato na lola mpe tochange bino tokoloba vérité tokotikalaka toujours koloba vérité olingi ngai nzambe akozwa lokumu oboyi nga nzambe mpe akozwa lokumu parce que nga au fait susi na ngai ezali yokota lola susi na ngai ezali tokutana na lola mpo bandeko na nga moto ezali lifelo ezali lola ezali lifelo mpe ezali baoyo nyonso bakozanga kose qualifie tozomona toza na héros awa toza na France héros ezobetama bozomona bamatch ndenge ezobetama bozomona makambo nyonso tu lelo lobi ezalaki France lobi euti oleka ezalaki France auta kobeta lelo eza lobi ezalaki Italie mpe abetaki lelo oyo lobi kuna koye eza bamatch mosusu ekobetama oyo aza disqualifié l'avion prochain à Mathieu azongi mboka na bango alors eza ndenge moko mpe na biso le tozwa na église tozwa kose qualifié mpo tokota na lola tozwa na église te mpo tozwa baposte banini surtout bandoki basorcier balingi kozwa bagrade na église balingi ki diacre balingi ki ancien balingi nyonso me babongwama te basorcier nyonso baye na baéglise bazwi baposte babongwama te alors bamateya oyo ezwaka kotindika bino koyobaki no nzambe aza na baposa na yo te ozala pasteur ozala apôtre ozala prophète me nzambe aza na posa na okota na lola awa na se ya mokili tomoni mutu lokola Pierre tomoni mutu lokola Judas tomoni bato lokola Jean bazalaki badisciple ya Jésus mais mutu lokola Judas aboyi apostola akei komi diembika singa mpe ateki Yesu c'est-à-dire eloko eza importe eza ministère te mais eza kokota na lola mais lelo bato ebele bazowela baposte na église bato lelo bazowela baministère bazowela bagrade mais balingi kobongwama te mpo balingi mpe koyamba Yesu te bien aimé na petit déjeuner ya lelo nasali yango na balabala parce que nalingaki nazwa temps oyo nasala yango lokola promenade mpo na koyebisa bato ke nzambe aza nzambe malamu nzambe aza mobateli motomboli monetoli nzambe alingi biso tobongwama nzambe alingi bahypocrite te me nzambe alingi bato bapese motema na bango alors tala ame na yo tala makanisi na yo ovivaka ndenge nini otambolaka ndenge nini est-ce que oza un hypocrite est-ce que oza un aventurier est-ce que oza moyibi na mosala ya nzambe est-ce que nzambe abenga yo parce que lelo okokosa bato ke osolola na nzambe okobenga bato ke nzambe amona opo témoin aza te me mokolo ya suka okozala yo moko mpe tokosenga na bato nyonso tout ntango bozokota na bastudio boyemba banzembo bien aimé bosalela banzembo wana ezali te ke oteyi mateya mosusu yo moko ozosalela yango te bato nyonso bavanda pembeni na nga bamona ke ngai mateya nateyaka yango nasalela yango bato nyonso bavanda pembeni na nga bakojustifie bino bakoyebisa bino ke proverbe mateya ateyaka yango asalela yango donc nasali breaking news oyo naza na nzela ya kozonga Manchester lelo donc breaking news ya jeudi
bokolanda yango nakozala en direct à Manchester pe vendredi nakozongela bino so na Paris mpona enseignement à samedi pe baréunion nyonso naexplikaki bino ke baplace nyonso tu oyo bainvitaka nga so namoni paster azotambola na kobanga nzambe te paster azosala kitintin azosala songisongi azotambola akomisi église place akonyokola bato koyiba bato na continuera te na stopaka mpe na denonsaka moto wana alors tozodénonce bato wana mpo na nini tozodénonce bato wana mpo un ano eza église te ezali bande ya alibaba eza boutique eza ligablo mpe deuxièmement ezali bible ezotindika biso ke soki omoni bato bazotambola na lokuta dénonce bango mpo bapeuple de dieu oyo baza kuna bazala sauve soki tosali yango te nzambe akojuge biso mpe akobeta biso alors nateyaka évangile te mpo bato bapesanga mbongo nateyaka évangile te mpo na nombre ya bato mais nateyaka évangile mpo bato bazala sauve soki nakomi esika wana namoni ke bato baza koandisi mitema na bango bato bazali bande ya basorcier bazali bande ya baescro basangani mpo baescroke bayiba basala mabe nga nakozala na groupe ya bato wana te nakodénonce mpe nabimi na kimia donc mpo bato ebele balobi mais proverbe ntango ozodénonce ozomona te ke ezoédifie te ozomona te kopanzi église ozomona te ke bato baza te bato deja oyo baza na molimo babandaka deja kolongwa na buzoba baoyo batikali ezali bafanatike basorcier bandoki nde bakotikala me bana na nzambe ya solo soki molimo na nzambe elobi ekojustifie bango ekotalisa bango babima bakende esika mosusu ya solo esika nzambe ali mpo baeglize ya solo yali nzambe mpe azokontinue kosala alors biso tozali bande ya baescro te biso tozali association de malfaiteur te biso tozali association ya bato balingi kosauve nzambe yango wana nazokobenda bapaster tu matoi soki nano obongwami te soki nano okutani na nzambe te kosazarde nokutu te kobenganga parce que soki obengi nga na joge yo namoni koza na bonzambe te na te yo sango malamu nalingi nazongiso na nzela oboyi na koexpose yo mpe nzambe akobanda koexpose yo parce que nga soki kaka okutani na nga nayebisa bino ke nazalaka thermomètre soki okutani na nga soki nzambe atindi okota contact na nga eza biloko mibale ou osali buzoba mingi nzambe alingi asukisa yo ou nzambe alingi asauve yo okota na lola yango atindinga na yaka na miso mibale soki na ye ezali ou nzambe alingi korépondre yo kopambola yo azongiso na nzela ou osali babétise mingi nzambe alingi asukisa na yo bokomona ke bato nyonso natanga kombo na bango na dénonça bango vi na bango ebeba bato nyonso batia teme na nzambe na nga histoire na bango esila donc ngai nayaka kosalela nzambe mpo na mbongo te nasenga mpe mutu mbongo te me nayaka koteya sango malamu mpe nayaka mpo bato bazala sauve donc bandeko na nga kolala kolamuka lelo vraiment bolimbisa nga eza na babtide na nga te ya kosala kolala kolamuka na nzela tozotambola na eglise boye te na nzela nazokende mpo nazonga England mais ezali souci ya koyebisa bino ke bokeba balu baza na kati ya bergerie mais mabe mingi ya nini balu yango bazali kose transmettre lokola kose transformer lokola bampate bazali lokola berger ya solo bakengeli mpate ya solo nzoka baza balu baza prêt à kodévorer alors mosala ya un vrai pasteur ezali kaka kosambela te ezali kaka kobengana bademo te ezali kaka kosenga bambongo te mais ezali mpe kosenga bana na nzambe babongwana bayambola batika makambo mabe donc kolala kolamuka lelo nasali yango vraiment na kati ya les églises mpe na nzela oyo nazozonga lelo me lobi nakozonga sokoto oyo donc ekozala mpona lokumu na nzambe nzambe aza malamu nzambe aza mobateli nzambe aza motumboli toyebake nyonso tozosala tokobukaka yango kosa bato bima mutu monene sala nyonso tu oyo okoki kosala me yebango ke nzambe azali souverain bakosaka nzambe te bimano mutu monene bimano angelu bayaka kolobela yo bayaka kopesa bandoto olalaka place moko na baange tokoyebango na misala na yo soki mpo kota na mosala ya nzambe okomisi yango ke oza fainéant ozokoka mosala te me ozolinga koescroke bato koyiba bato yebake bato wana yo ozoescroke ezali bana na nzambe yesu akufa na kwa likolo na bango donc nzambe abatela
nzambe atombola nzambe azala na bino parce que mosala oyo tozosala eza mosala na nzambe nzambe azwa lelo lokumu nzambe anetolama na ye asanzolama. Allô? Allô, bonjour. Ouais, bonjour. Oui, je suis Sœur Yvette. Ah, Sœur Yvette, vous m'appelez d'où là, s'il vous plaît? Parce que je suis en pleine émission. Bon, je demande si, moi je suis à Paris, je demande si Proverbe est déjà là. Ouais, je suis déjà à Paris. C'est toi Proverbe? En personne. Mais je vais parler avec toi, est-ce que tu es disposé à tout de suite là? Ouais, je t'écoute ma sœur, comment tu vas? Oui, tout va bien. Sauf que je suis en pleine émission. Je sais pas si tu peux parler ou que je te rappelle dans 10 minutes. Non, je vais parler un peu parce que ce n'est pas moi qui va parler, tu connais la personne qui va parler avec toi. Ok, je t'écoute, vas-y ma soeur. Parce que nous avons une chose ici, si tu peux venir aujourd'hui. Où c'est? Avec ta femme? Non, je suis venu seul. Vous avez une chose où? Ici chez moi à Paris. C'est quelle chose ma soeur? Une bonne chose. Bon, malheureusement, moi, je ne me déplace pas comme ça. Donc, soit si tu as besoin de moi, toi, tu viens et puis on va discuter. Parce que nous sommes en Europe et nous sommes programmés. Là, j'ai des programmes, tout et tout et tout. Bon, je t'envoie l'adresse alors. Non, parce que là, mon téléphone, il est bloqué. Là, c'est le téléphone fixe. Là, je ne peux pas prendre les textos. Donne-moi seulement par la bouche. Ok, attends, je te rappelle dans 5 minutes. D'accord. Ouais. Kolala kolamuka ezali kosakana te bomoni proverbe ndenge azaka apele ndeko nanga okoki jamais kolamuka na ntongo obengisa mosali na nzambe aya na ndako no ndenge wana basali na nzambe bokendaka mpe bongo te. Des choses peuvent se passer okoki se retrouver na prison. Mosali na nzambe il faut ozala na place oyambaka bato, il faut ozala na batémoin lero ozoyamba bato mpo piège ya satan ezwa yo te. Proverbe 30-30 azo dénoncer misala Satan. Proverbe 30-30 asepelisi misala ba mama ebele bazo benga surtout pour ba pambola pe misusu po baya na ba prière na biso. To félicitera ba mama po ba mama bazaka bataliboso spirituellement bazaka informé to captivé par le Saint-Esprit. Mais yo mosali na nzambe, il faut pas kokende na ba invitation brusquement. Il faut koyeba qu'est-ce qui se cache na kati ya invitation nyonso. Je crois histoire il y a qui ça Joseph na mwasi ya Potiphar ezote abiso makambo ebele. Alors tout simplement alayi kaka toza na kati ya kolala kolamuka eza bitidi te. Mwana na nzambe so okomi nesika fo tuna molimo na nzambe etaliso ndenge ozotambola. Soko ozali mosali na nzambe alokoso okowela kokende boye bango ke iri lettre bomisa ye moko amemango. Iri David a commis lettre babomaye akena lettre wana malemba ko pese pas général batie na première na babomiye, c'est-à-dire invitation nyonso lettre nyonso tout esika babengi ko nolia il faut checker oyeba est-ce que ezali amitié to ezali piège. Ngai nazali vacciné molimo na nzambe zo protéger nga na limite ke na ko koyaka na piège na yambaka mutu nyonso mais na kendaka vraiment na bandako battu te po na boyi ba bebisa réputation na nga na boyi bakoselanga makambo. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc tolobaki ete comportement nyonso ozo affiché makambo nyonso ozo sala soki ozo kanisa ozo kosa mokili yebaki nzambe bakosa kete. Na Sentinelle TV toyaka ko éveiller bato, toyaka ko lamusa bato, toyaka ko tindika bato na vie ya prière. Yango tobaki soki olali olamuki kumisa nzambe netola ye sanzola ye po aza nzambe malamu, aza mobateli malamu, aza mosuki na kokamo, aza motomboli. Proverbe 30-30 azaka na famille, azaka na koko na ba mama te, azaka pe na baleki. Na ye awa na ndako ya petite sœur nanga oyo azali pe na prière, ezali ba visite surprise. Tozali bongo na kati ya kolala kolamuka ezali habitude te. Nzambe azwa lokumu, nzambe mobateli motomboli, nzambe na nguya, nzambe malamu. Oyo abatelaka tombolaka eza na nzambe moko tasalaka lokola ye. Hein? Premier porte. Na yaki. Awa. Ngamna yangi na butwa. Awa.
Fongola. Voilà la voilà mon activité. On dit quoi à tonton? C'est hello. Ça va? Gloria? Ça va? Ça va? Ah, Gloria. Gloria avec tonton. Tu dis quelque chose? Oui. Ça va? Oui. Tu es content de revoir tonton pasteur? Oui. Ah, dis quelque chose. Dis au revoir. Dis bonjour. Dis Tu as vu bonjour, tonton? tonton. Tu as vu tonton? Tu es content? Et les petits là, qu'est-ce qu'il dit? Et on a acheté Ça va? Ça, Ça c'est pour Gloria. Yo, ils ont surprise au monde en bon. Tu bien bien bassi. Bolinga. Yo, tu as ma beauté là. Fais bisous à mamie. Fais bisous. Duc. Mon mari, téléphone là est compliqué ta. Depuis on doit charger. Même plus poignée. tu n'as pas de Connexion moi écoute ma vie. Tu les as chargés, il faut les as chargés dans côté. Non, ça les autres pour charger. Donc, Merci, Gloria. voilà la rola mkeza petit journal les a journée madame nzamba ba télévision vous a bien. Na ça une surprise na pas ba nièce nanga. Ye Gloria. Na neveu nanga duc, le duc de Bundesliga. Bon moi les proverbe aza na famille, na baleki na ba neveu. Merci kola rola mkeza petite. Bye bye. Dis au revoir. Dis au revoir Gloria. Gloria, dis au revoir. Ah, c'est Dick qui dit au revoir. C'est Dick qui dit au revoir. Dick dit au revoir, Sentinelle TV. Merci pour la visite. Merci pour la visite. Dis au revoir. Dis au revoir non? Dis je suis sur Sentinelle TV. Dis au revoir. Yo, l'on au revoir. Hein? Hein? Dis quelque chose Dis Gloria. au revoir. Dis au revoir, Gloria. Dis au revoir. Sinon, tonton ne va plus t'amener en Angleterre. Dis au revoir. Fais signe, au revoir. C'est à toi ça? Comment tu l'appelles? Ça n'a pas de nom? Dick. Au revoir.